émission na biso Mulemba Taladora. Bonjour. Andeko émission ya lelo nazali kosala yango précisément awa na Charleroi. Vraiment thème na biso ya émission ezali comment tokoki kovandela na bakuple na biso. Po surtout tozomona awa na Europe bakuple ezomela te bobalani lelo après quelques minutes boyoki ke couple wana eza séparé ezosala vraiment mpasi mingi. Yango lelo naye kolukela bino mama moko aza koni awa na Charleroi na kombo ya mama Mado okopoze bakestion pe ye akolikolela biso lolenge nini tokoki kovandela na bakuple na biso naye kokanga ye na église mpo ayaki prière profite mpe na poze bakestion ameka kolimbolela biso lolenge nini vraimen biso bajeune na lelo tokoki kovandelaka bakuple na biso bakei su kosalue bapartenaire na biso bango tokoki kobosana bango te bango nde basalaka mpo émission ezala awa na Belgique eza na mama ntona nyangi bibita motema ya papa Jacques nake na Irlande mama Mado ozala nazongi susu na France papa José Pierre Mbiavanga nake kosalue bapaster na ngai awa na Belgique naza na paster Dick na Rasset paster Serge Fitide ye nde aza Charleroi et Bruxelles nake na Kisasa paster Thierry Kilap nasalue famille Bikembo Mobimba nake kosalue su famille Nyangi awa na Charleroi ya bino yango na ba gros bisous nalingi bino mingi et mes enfants aussi des gros bisous nake. Bonjour maman Mado. Oui, bonjour maman Bibita, sœur Nangai. Maman Mado naye kokanga yo awa vraiment surtout na église concernant émission na biso tozo sala po thème ya émission na biso ezali lolenge nini biso ba jeune na lelo tokoki kovanda na babala na biso po vraiment tozo komona bobalani bino ba jeune après quelque temps tokoya koyoka ke libala wana ezala lisusu te ezosala biso pasi mingi vraiment surtout en Europe tozo comprendre te mama yango mama naye vraiment kokanga yo po olimbolela biso olakisa biso lolenge nini biso ba jeune tokoki kovandela na bakuple na biso po emetenir longtemps mama olimbolela biso vraiment po tozoyeba te lolenge nini tokoki kosala yango mama Mado napesi parole na yo mama. Ya solo mama Bibita pona ndenge bozali ba jeune nyonso na kati na Europe bokoki koyeba ke libala oyo Nzambe asalaka yango na kati na elanga ya Eden Satana alingi libala te yango wana boza komona ke ba jeune bino nyonso ba jeune awa na Europe bokovanda na mobali abali yo oboti na mobali wana mwana moko mwana mibale ou bien bana misato ou bien 4 mais un moment à l'autre bokabwani parce que Satan alingi libala te yango wana il faut bosala keba na bafaye na bino. Mais maman na kati yo te po bazali koloba ke awa na Europe mabala ezokufa po nini tozowelelaka bambongo ya balocation oyo ya bana mais nga so natali bien mama wana eza point de vue na nga mama nazopesa mbongo ya balocation c'est rien mama po awa balobi ke baloba na Europe ke tofutaka baklasse ya bana te non tofutaka po babiloko ya mike basengaka wana sa coûte mama donc so totali ti mbula ekosila ane o ekosila omona osutuka mama osali badepense moko mbongo oku bapesaka ekoki te vraiment mama est-ce que eza mpona bambongo ya balocation wana nde yango ezopesa biso mitu makasi ou comment mpo ngai mpo na ngai vraiment point de vue na ngai balocation wana nazomona epesaka nango mutu makasi te mama. Merci beaucoup. Nalingi nayambola yo na ndenge makambo ya bakuple eza koleka na Europe mpona makambo ya mbongo ya bana ebele ya bakuple bazowela na mbongo eza ndenge nini yo ozoloba ke klasi ezwaka mbongo me tozoyoka bakuple ebele awa na Europe eza kokabwana kaka likolo ya mbongo parfois mwasi alingi mobali asimba mbongo te ye moko agere makambo ya bana ya mbongo ya bana parce que ye nde mutu azobota bana mais eloko nga na kosenga epai na bino ba jeune nyonso na yo mama Bibita oyo ozosala mission na yo
mpona kopesa conseil na kati na bajeune nyonso na kati na Europe. Botosa mibali na bino mbongo oyo bateka Yesu Masia na kati na mbongo. Amen. Mbongo eleka mutuya ya libala te. Parce que libala ezali malamu mobali honore yo na ba famille. Alongoli on na kati na famille bosali avant bozalaki na mbongo te. Bozali kolingana malamu. Mais soki ekomi makambo ya mbongo bokabwani pona makambo ya mbongo pona mwasi atika la femme seule avec les enfants. Mais wana eza honneur ya biso basi te. Amen. Esengeli bino bosala keba pona koyeba ke esengeli kotosa mobali na ona kati na ndako bosololaka tango boza kolala na mibali na bino. Mais mbongo ekabola bino te parce que mbongo premièrement eza démon. Amen. Parce que Yesu Masia mwana na Nzambe bazwaki batekaki na mbongo. Mais mbongo eza kokabula mabali ebele na mibali ebele bazokrake na Europe mpona makambo ya mbongo. Mwasi na azolinga ye lisusu malamu te ka likolo ya mbongo. Okomona mibali mosusu bazokufa na AVC, mibali mosusu bazokende batelengani na kati na mboka, moto aza na équilibre lisusu te parce que mwasi abimisi ye na kati na ndako likolo ya mbongo. Amen. Bosala attention pona mbongo ekabula bino te. Amen. Parce que mwana soki aza na papa na ye na mama na ye sika moko, éducation ekozala ndenge mosusu. Mais tango oyo otikali na bana yo moko mwasi, éducation eza ndenge mosusu. Kana so pesa conseil comme mama na ba jeune nyonso ya kati na Europe. Boyeba kobatela mibali na bino, bobo makamabala te pona likolo ya mbongo. Mbongo ekabola bino te, boyeba kosolola. Amen. Mais bolingo tango ebandaka, mwana azalaka te, mwana yaka après bolingo. Mais yo komi kobengana moninga na yo pona ke yo zwaka mbongo ba location ya bana. Mais za malamu te. Amen. Yango wana na pesi conseil na ba jeune nyonso ya Europe. Bozwa mayele comme mama azoyebisa bino ke bobatela mibali na bino na kati na bandako bosololaka. Dialogue ezalaka entre mwasi na mobali. Mais mbongo ekabola bino te. Amen, mama. Parce que mbongo eza démon ya liboso na kati na mokili mobimba. Bateka Yesu pona mbongo. Mais mutu nyonso alingi mbongo. Mais mbongo eleka bolingo na yo ya mobali na yo. Mais toki oza na mobali te, oza na valeur te na kati na famille na yo te. Mais soko obali libala na yo, batela yango mama bibita maboko mibale. Amen. Nde famille na yo bakotosa yo soko oza na mobali na yo. Mais soko oza na mobali te, bakotosa yo te, meme bato ya balabala te. Yango wana lokola conseil nga na pesi ngai mama Mado. Merci mama, toyoki vraiment conseil yo pesi biso ba jeune. Vraiment ngai pe ata ndenge omoni nga humble servante, vraiment bibita ntsona nazwi part na ngai. Merci mama pour lolenge opesi biso conseil toyambi yango. Tomonani la fois prochaine pour na émission mosusu. Bye bye. Papa Richard, naye kokanga bino lelo awa po nazosala émission na ngai. Thème ya émission na ngai ezali comment biso ba jeune lelo toko ovandela na ba couple na biso. Yango wana naye kokanga bino papa po na mona ka couple na bino eza couple moko exemplaire a na Charleroi. Yango naye ko poser bino ba question bolimbolela biso vraiment papa Richard lolenge ni biso ba jeune lelo toko kovandela na ba couple na biso. Po tozali komona tangu ba couple bazali kobalana. Après quelque temps tokoyoka ke couple wana eza eza séparé. Ezo sala pasi mingi na biso vraiment ba jeune lelo. Yango na papa na nga na ye ko poser ba question o la kisabiso lolenge ni vraiment tokoyi kovandela ba couple na biso. Po nazali komona bino bozati lelo couple eza vraiment evandi lolenge ni papa na nga tokoyi kovandela vraiment. Expliquez ngai papa Richard. Mama bibita pona ko batela libala ndenge otuna motuna keno bajana lelo ndenge bakosala pona ko batela couple na bango eza nango likambo moke ezala likambo ke ntango boza mwasi na mobali bozala surtout na dialogue
Amen. Boza na dialogue. Et ceux qui problème ezali pour makambo ya mike mike ekoki mpe koyoka mona mpe soki dialogue eza te mona moto avai na kwe na ye après eboti mpe likambo monene mpe bopanzani. Eza likambo ya dialogue na likambo ya confiance. Soki mwasi na mobali ozala bobene motu moko ndenge baloba na bible. Donc mobali akotika baparent na ye na mwasi bovandi place bokoyi motu moko. Ata bokoyi motu moko elingi oloba nini keno motu moko kaka te keno mpona makambo nyonso tu. Nengi no temps tourne bala naka ala nenga mokito ba pour le meilleur et le pire. Donc nengi lo bakeno maintenant on va poser la confiance. Si confiance des alliés, s'il y a un problème, dialogue pour ba neni ya retraiter la solution. Voilà donc là on va la clé à moi là. Là on chose à te. Donc si on a comprendre papa Richard na katio malobate, si on a ngala comprendre donc moi si na mobile faut vraiment boza na dialogue vérité ezala na ndako. Pour un couple et qu'on marche sans dialogue, donc couple on a eza vraiment et le copamba alors. Donc faut baser un dialogue. Na moni pe au Saint-Valentin, na eko kangabino na jour à Saint-Valentin. Na zomo na cadeau kuna na sima papa Richard, on a za cadeau maman Lydie nde na zomo na. Oh maman Lydie bolumbu. On a cadeau papa bombelio. Bon ce qu'on a ke pas maman Lydie pour na poser maman Lydie ba question. Ala kisabiso vraiment le lenge nini biso ba jeune na lelo to ko vendre na ba couple maman. Expliquez biso maman la ngai. Bonsoir. Oui, bonsoir maman. Oh lelo vraiment eza jour ya Saint-Valentin. Donc avant vraiment na kota na pesa réponse nanga pona ola savant bolimo na pesa papa la nga biso. Oh là là. On a question à vos maman. Et Zalika ne papa ou tu kolobeza confiance. Oui maman. Ce qui confiance exacte bon vivre te. Na libala nyon surtout oyebi o mobala zoyebi sao oyebi o mwasa zoyebi sao. Donc on pe bible lobi na biso femme soyez soumise mais mobali olinga mwasi na omini. Oui maman. Donc ce qui place wana bolingo exacte nga nazaka soumise na osa ilokote. Donc il faut bolingo ezale belé pour ngana mikitisa. Donc na libala ba jeune lelo to yebi ke ezo panzana parce que baza na confiance te. Mutu moko aza na confiance ya mutu to ko yebisa mwasi na oke chérie nazalaka na yo moko na linga mutu te lobi na ngwa ke okamona kwa na mutu mususu. Donc marque ya confiance wana et puis ba oyo baza mitema ya ko maîtriser te ya ngwa marque ya confiance wana bazo vana na mabala te. Biso lelo ndeko lobi na biso toza exemplaire to ola kisana miso abatu. Donc ndenge biso to vivre parce que to se comprendre. Mobile na ngai ayebinga ngape na yebi. Soka akosi na yebi kazo kosa. Ngape soki na kosa yebi ke nazo kosa. Donc to koma lokwa bandeko. Donc so na lobi lokuta ye moko mta oyebisa ka likambo yebi singe za na ngo bien te. O ngape so ika lobi na ngai likambo susu na loba chérie likambo ezala ngo malamu te ko yebisinga. Donc yango to mipesa confiance soka lobi na nga naza sire. Ngape so na lobine azasir na opese confiance ko le kanzambe te mais après nzambe ezalaka famille mobali mais tant mobali la kisio bolingo non opese ka confiance. Oui maman. So vraiment ngana zi par nangai donc na couple faut ka confiance na dialogue. Donc les deux choses wana faut avant couple marcher faut biloko wana mibale eza na kata couple. Voilà bon vendre longtemps na couple. Voilà. Ah, merci. Merci maman. Vraiment. Merci maman. Na sepeli mingi lolenge vraiment na poser bino ba question bolimbo le biso. Biso pe ba jeune na lelo to zui par na biso maman. Na tiki bino to monani po na émission ya Mbalasima. À suivre. Bandeko batali to komi siko awa na France. Mais ça précisément na Maubeuge. Pour inviter na biso ayakosala keke bakusu awa ayakosomba biloko ya ndako po azosala entretien na ndako na ye yango wana azokende sikoyo nake kokangela bino ye po topose baquestion toleka.
Bonjour Papa Serge. Bonjour Maman Lilita. Vraiment Papa Serge naye kokanga yo awa nayebi ke uti kisasa na nukuto pemite. Comme nazo sala émission na bi papa nanga vraiment ko kozanga te yango naye ko interview moi mukie po to kotisa ngo na émission. Na yo kina boni papa conférence kuna na kisasa eleki ndenge nini papa nangaye. Nzambe azolukumu to pesi pe merci mingi. Na remercie pe yo pour l'interview. Merci. Donc na kisasa na kende na tambola ki malamu. Conférence pe osalama ki kuneleka ki malamu. Oui. Tukutana kina basali ya Nzambe bele ba oyo ngana mona kalokola pe na kontra kaloko sérieux. Oui. Parce que même sous peu bazali mais to mawa Nzambe sala ka parfois que namba telemi penza malamu te na katna vie des fois. Oui. Conférence salama ki na centre évangélique et à résurrection. Avant cela pe nazara qui déjà na rencontre moko na milieu du pasteur Jean-Baptiste Sombela. Oui. Et puis le milieu apôtre Dominique Ngoy, Jean-Baptiste Plaza, apôtre Jean-Baptiste Sombela. Donc voilà, nous sommes les gars qui bien maman. Et mboka na biso ezakaka ya biso tozokotiana maboko na Nzambe po ete mayele e basali ya Nzambe e ba conscience e fondement pour tout le monde bolam. Ah, merci papa. Papa siko na ningi na tuna moi question papa langai. Nazo profiter pe. O limbola biso comment biso ba jeune na leo to ko vanda na ba couple na biso. Po tozo mona lelo papa ba jeune ceux qui ba balani après quelque temps to koya koyoka ba jeune nango bazali susuté. Ezo sala passe mingi. Yango papa vraiment o expliquer biso le lenge ni to ko vanda na ba couple na biso papa langai. Na kanisi na mokuse eza phénomène moko toza komona na ba dernier temps oyo ba mbula oyo asuka. Oui. C'est-à-dire que la plupart on peut dire que 5 mariages, voire 6, 7 mariages sur 10, oui. Ils ont fondateur, ils ont télémateur. Je crois que premièrement, tout ce qui est d'abord la précipitation et un manque de préparation profonde. D'abord, nos peuples, la plupart des églises où sortent ces jeunes, oui. Ce sont des églises qui n'ont pas été préparées profondément dans la foi. Il y a des jeunes gens, des serviteurs de Dieu, qui ont eu envie de servir l'Éternel, oui. mais sans approfondir totalement l'affaire qui est le ministère. Et souvent, on peut baser un encadrement réel de la jeunesse, surtout vis-à-vis de ma mais d'une façon concrète. On ne peut pas se marier par sentiment, oui. Ni pas parce qu'il y a eu des souvenirs du passé, oui. Ou bien parce que par pitié, peut-être que comme il y a un moment qui non, tout cela tant mon aïe n'a qu'à na fiancée, tika kakana balaye. Non, libala il faut faire quelque chose que mon doit méditer, madame n'a qu'à na vinaye. Nana quand c'est libala et banda d'abord, le principe est la conviction personnelle. Oui. Il faut que mon bala zokubala moi si azala conscient que vraiment moi sur yo na sepeli na lingi pour beaucoup de temps. Et je pense que un fiançailles de 3 mois, 6 mois, maximum une année, c'est plus fort pour permettre à quelqu'un d'être dans un bon mariage. Bah, rater mon sous ces accords parce que il y a des fiançailles qui durent trop. Oui, papa. C'est-à-dire que la fiançaille il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. En fait, intérêt, il y a sentiment qui n'ont pas bandeli et diminuer ma casse totalement. Et puis souvent, on n'entre plus avec la chaleur du commencement. Ce manque de préparation fait que souvent, et un bon couple, dans un bon couple, il y a d'abord l'amitié qui est au numéro 1. Oui. Il faudrait que l'homme soit l'ami de la femme et que la femme soit vraiment l'ami de l'homme. Cette amitié-là est plus profonde que l'amour même à l'intérieur. Et c'est ce qui fait qu'ils ont encore la ciment moko. Et puis en plus, je pense que quand tu épouses une femme ou un homme, il faut que dire que mon paternel, oui. Tant que il faut que dire en avance qu'Azam Moutou, Azam a défaillance. Oui. Parce que souvent, il y a comme que on découvre la défaillance après, ceux qui n'aient pas non. Déjà avant même au balayer, oui. Il faut déjà que Moutou n'a pas défaillance. Il faut qu'on se prépare à savoir que il y a moyen parce que Bible le dit dans Jacques que sagesse non se ou takana likolo ezalaka conciliante. C'est-à-dire que la différence est que ça là mais sur la sagesse ya Nzambe
et puis kosangisa. Amen, amen, papa. Ouais. Merci beaucoup, papa Langa, vraiment. Naye na kangio, ndengo expliquer biso, biso pe ba jeune alelo, tozi par na biso. Merci beaucoup, vraiment. Ça, c'est mon papa Serge Vitidi. Naye vraiment ko kangaye kaka vite fait. Azo kende sous côté ya na la Louvière. Merci, papa. Tout le monde a la fois prochaine pour une émission, monsieur. Bye bye. Bataille ya émission na biso munali batala dura. Pour la lelo to suki ya vraiment na yoki oto ko ça na ba couple na biso pour et vendre vraiment longtemps. Na quel sous ko saluer wana ba pasteur na ngala ko ça ba monter. Awa na Belgique pasteur Serge Petit, na A7 pasteur Duc, na zongi na Kinshasa pasteur Thierry Kilab. Na ke ko saluer famille Kembo Mobimba. Papa Serge na maman Ignace Moliso, na bébé na biso Samuel na ba gros bisous. Na quel sous awa na Belgique. Na ke ko saluer papa Nyang Neso la famille Nyang Mobimba. Ba gros bisous. Na zongi na Irlande, maman Bikembo, motema papa Vicky. Ba gros bisous. Na zongi na France kuna papa José Pierre Mbiavanga. Ba gros bisous papa. Na tiki bino batala émission ngai. To monani la fois prochaine pour la émission na biso. Ah Brita mon petit frère. Tu veux bien que vous avez na matango tu recouvres la coco. On est avec toi, on est ensemble. Mes condoléances petit frère. Bande ko batali émission ngai. To monani la fois prochaine pour une émission à suivre.